Edino, yoza fin, mutaliki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango. Edino image, banza soko ya Congo. Voilà, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission chez les Lions de la Presse, qui est présentée par Manu Diamant Noir. Manu Diamant Noir, je ne suis pas toute seule aujourd'hui, je suis avec mes confrères, avec Edino Image qui est à ma gauche et Teddy Mola à ma droite. Donc, les autres hommes, la moi, ma cambo est politique, il y a un beau cannabiso. Donc, tout ça, l'analyse, tu bien, na imbattable toujours en bon, sangisa. Ça, tu touché un peu de tout. Mais ils ont plus basé na politique, il y a un beau cannabiso, il y a un point de vue nabiso. Bonsoir Teddy Mola. Nanu Diamano, il faut sentir moi aussi. Plaisir à toi. Bon, il faut quand on va tout sangana et l'équipe Kokabona. Déjà les kings. Les kings de la presse. Tous en aïe, mutaleki azate, azamte malam, sungane batu ou esengi asunga, mutu atun azara mabete pardon, azara malam na yeme, ngai asunga ngai na moi difficulté, yamo moni na lobara mutaleki azate. Après, si vous tenez à l'eau swami, on a une icône la presse. Swami, il y a l'eau swami. Le swami, vraiment, les kings de la presse, tous ensemble, hein? Oui, tous ensemble. Bon, ils ont chanté les kings de la presse. Oui, ça va très bien, très bien. On a vu un nouveau avion de la presse. Aussi, on a un avion de la presse pour un débélé. Parce que tout ça, c'est bandit. Ah, tous en a Bambiaka, tous en a le swami, tous en a. Ngadi. Et notre César Ngadi. Tuzana Doudoulet, Swami. Il y a Swami, hein? Oh, Doudou Swami. Doudou Swami. Bacham basé belé. Et puis il y a Willy Kunda. Il y a Willy Kunda. Donc, en tout cas, sentez bien. Nous savons que nous avons bien assuré au Moni. Tu sais que les ballons de la presse va s'appeler la place d'abord, ça va émission là-bas. Place à monde en gros. En tout cas, vous même ça va pas la bande comme sous va être Baya to kumba musale maso. Dembowe mo yo yebi yango mo yebi sibisote. Mais vous avez dit non, ça fait quand na puye na nous, là les chinga na éviter. La fois passée là na yako lukayo, ndeko na biso Aziz ABC, ouais, Aziz to kutane pa Afrika na machine de guerre, na yimse ngoko makia. Ouais. Les dans un pourquoi pas botende na yakia ngana ina ideka na Monica Rwanda ka tout ça, pourquoi appeler le loi zakia na wana vina ngaya lolo. Vient de César, tout le monde est là qui. Mais n'ayez pas été que les lieux de la presse, vous avez la place sur Bisso, vous avez invité Nayo, vous avez ramené au salle, au Kimimo, au Louingé, Nanda, pour vous faire la paix. Et ça va bien, Nanda au Sakanate. En tout cas, félicitations à l'Icanicieux, ça va bien. Le plateau est très important, comme dans Lili, il faut que vous invitez pas seulement moto. Voilà, c'est vraiment très important. Vraiment, Teddy Mola, les kings de la presse, c'est une image. Tu as vraiment moqué les lots, sangisa, tout ça, l'analyse de ma cambo, où ils ont les canambo, cannabiso. Vraiment, te retoucher un peu à tout. Sans pourtant qu'offenser Batou, et ben, oh, bah, vous allez vraiment léser dans l'émission, où ils ont s'excuser déjà en avance. Oh, il y a certaines choses, deux fois, faut que le bélango. Hein, tout le monde a ma cambo, les kébélés dans le Congo, tu vas continuer au Kangaraka, mi-souté, tu vois, quand même, bah, tu as média, bah, tu as diaspora. Mais tu as des Congolais, tu as musika, mais tu as mona. Tu as mona dans la musika, mais tu as mona. Tu as et ça peut passer, hein. Tu as continué au Cameroun sauté. Et nous avons été dit là. Nous avons une situation en Boka na biso Congo. Ouais, situation en Boka Congo. Les a moi difficulté à Makassi. Les a moi Makassi par rapport au Sika Mboka Utaki. Mboka Utaki va la C Makassi. Si considéré mon tango, bah tu vas vivre vraiment passer. Yango, on a ça rappel. Na bana musalo na combat. Biso donc ba combat wa do tout na masanga papi gena pese mbote. Ah, yango bino wa mikanda te yango bokoti combat. Ezaki souci mboko. Mo makamso ile kana combat boyi na mboka ro comme so combattant. Ba tu va souffrir biso vana na bangola nanu. Makambo ko lia ba lobela ngo te. Ah oui. Na ngola mutolia matabishu almost jantar si atote ka makala bande ko botala ngai oko kanga dollar muta makala te ka makala motali compte na banque Kuba on se comprend on a dit ça ngola baby tolinga parlement o ba mo lo bakala bangolais bana batanga bien classe bana batanga bien hôpitaux ba fonctionner ba futa bien ba soda
souhait n'a pas besoin de bon na makama politique wana exactement mais sauf que ça va pas si na ba politicien na biso baya kana ba intérêt personnel basaka na tele ba votaka bango ba comme ba député ceux qui honorable ceux qui banini tant ba votaka bango so ba voter bango na lemba ngobeli comme honorable ngape bana lelo honorable na nous diamant noir ngape la zuma parole est-ce que honorable na tango ya Mobutu bazaka bien mo banani bazaki ba commissaire du peuple mais ce que dans la valeur ba honorable bazaki na bazaka na mo honorable au film na TV c'est ça ngape na komi honorable na nous diamant noir parce que on dirait kombongo ils ont sonné tellement na ndenge moko be bat ba mo zilo ba ndenge moko honorable intel yango oni je n'ai pas confirmé de la PCM beauté et à mon viana à musicien ali wa makambu na mboka wana aloba de lo ko bi bo benga honorable ka pa pambaka ola muki ko beno je ne sais pas boya makambu wana parce que ça oui aloba ngo déjà on se comprend côté la ndeko na biso Daniel Saf na lingere trop na mona muta maele mais image oyo akeno mona ko sima na nzoto soit des honorables en tout cas mais ça n'a pas si on s'arrête est-ce que t'as des droits dans mboka na biso ali toujours te to comment to tele manan noir mais est-ce que c'est ngai na oloba excellent souci mon honorable ko na mona ka alors défendre mboka na tout ça mabele mais réaction à ça là qui ne frère les congolais et ça les gabie ou Emilien mutu bongo soit posaka honorable en tout cas image wana congolais monte avec ça c'est perdant mais na linga kaye abundi na mboka na lobaka bien mais actuellement ça là qui wana et décourager ngai ti pas ça na maîtrise ba to ko biso ba révolutionnaire boy kande boya après oyo kanga po da si honorable na nzoto alors honorable bo ça na pour le peuple bo ça te pour le souffrir peuple na bino en tout cas ils ont mal monté bo ça na pour ba congolais il faut honorable belé bazana mona banda vana alia balia ko 13 000 voilà 13 000 après cette motion T à l'obélo T honorable a 13 000 professeur a 50 €, 50 $. Et pourtant a comment la titre honorable a comment banda ku 10 kuna premier bureau deuxième bureau na ba ujana bana bata ba 15 à 16 ans vraiment on se comprend on a évité pour le retour na état de droit pour la makambo ya Denis Safa on a évité chez Zaini na mona ka yo se ngala mais ezaki na yoka ki ezaki interview quand il retourne à la question la question c'est fait dans mon tête oh ça si ça la réaction na oh et la question pour la question pamba c'est pas la question na té ça honorable kozala honorable c'est pesa kazaka ya sikae c'est pesa Louis Vuitton et c'est pesa Chanel et na éviter niveau ni ba comme ko de la titre wana et pourtant honorable azam mutu moko poé obina c'est une personne ya comprendre honorable c'est grand, c'est grand, signification pamba ya kombo wana. Baso pe mona honorable mais ozo coller mutu ne lamba. Eza même pas na lien na kombo na poste oyo zali na mona kombo. Non, franchement, ba congolais parfois être pesa ba titre. Oui, titre c'est important hein. Nous avons mona kala na ba d'être na France ah ouais. D'être na ba kala hôtel ba film ba benga ngoni ba documentaire ba nini oui titre est très 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 important c'est important titre au ba PCO faut c'est au fait elle c'est benga le rôle ambassadeur de la paix elle benga ambassadeur de la paix ça veut dire faut pas kuta que ils sont les sikama congolais makamona ozo balizate congolais za titre à PC mais ça de la makamoti ambassadeur de la paix est-ce que tout le monde a aux ambassadeurs de la paix et si quand ils allaient faut kimyeza ata batu bazalaki ya komata mata yo lero ko ya otie kimya mais yo ambassadeur de la paix OK a otumbi divisé première ennemi on a titre là yo qui ambassadeur de la paix na makambo ça là et donc correspondre donc on va poser une image congolais et le président congolais surtout en général bolingoné zate donc amour tant les athées et amour makambo to salama au ce hôtel que mon que oh yo honorable au sein de Kono Boiso Boulingwale au salon moteur. Au salon moteur. Tout le monde en a Congo, le monde étranger, à ce bête à Congolais dans Bokanaï. Dans ma caméra, on voulait les gâter. Et ben non, des. Moi, ma soda, ma policier, ça va sima. Au policier, on appelle la tante qui est ok, nous sécuriser Moutouana. N'est-ce pas l'image de Zandu, ce qui est ndié, et n'est pas bête à machette, à tout Oganga.
moko biso le mboka ba pomba mboka ba yanke batu ba oganga azoki na biso azokisa ndenge nini azokisa pe mutu wana na ba biso akufa na zanu yomba moko lo rock ba beno étranger au tal lutabo Angola so ba bika bongo ou bien baganga kaka langa o mona donc na nzela ba bimela au fait kozala langa ou bien kozala langa ezakele biso ba congolais ba benga biso ba langa sikoyo kozala langa na mboka na eza lokolo sali crime moko tala kutuka na kala pour le loko te changer na kalizaka na Angola ceux qui ba angolais ba beti na ba congolais match à football oh là bo senga ba ndero so ba congolais pardon bon gagner té bon senga bo tala ka ba joueur équipe à Congo angolais beta mais bino ba congolais Angola parce que en fait so ki gagner kaka match ba de kolanga atala balabala maman la pourada on les caté oui tanga la kota ya Angola tanga la kia Angola la 92 toaki bato ba bisinga ko tsaka maboko na poche po ba kasoka munduki faut tambula gabo oui non Congo la biso il faut vraiment ba dirigeant la biso il faut tu éviter ceux qui corruption il y a corruption na kati de ça na manque amour aussi ils ont manqué biso na Congo na parce que ceux qui ont eu poste aux préparé ça ma partie na déjà OK na ngo na manque ya donc ça va passer na manque ya amour parce que le commandé c'est batu mususu pour abengi honorable au mimoni supérieur ya batu mususu or na mukili mutazara supérieur à mutalate to c'est complète à même moi na muki à 5 ans okipe okoma pe na sika moko be mona na pe ya 5 ans ye pe ata na moi idée ya pamba pour comprendre tout que mais yoko na zako commenter mona na 5 ans ala kisinga ngo ndeto mona mona bana poto wati parfois zo bundana na téléphone application moko be misika zo bundana na moi oh maman laisse-moi je vais faire ça maman toi aussi tu sais pas comment installer ça azu a installer mais moi na 5 ans moi na 7 ans donc pour dire que tout c'est compléter na mukili ete ce ko zu poste moko boy voilà peut-être pour la bino ba honorable na biso alelo so ko zu mo poste moko beaucoup moi le comme supérieur au sala makambo moko boy po que ngande tena beaucoup comme la intouchable mais tout le monde a gagné Daniel Safou bazaki la première Zakari ba pas non oui on va comme le banité si bon moi moko boy ça na so comme na poste wala au mona ah obi que franchement et ça ba ça la âge na mamoudi d'abord donc au moins titre est trop miné mais bon si vous comme na titre wana ti pour ça ba comme na titre ba valeur ba titre wana les ba makambo ba sala ba ko sala moti donc ba ko za pina ba tumo autant au moni obangi zomona mais to banga bango ko mo manquer bon ba respect parce que ba zo belo ba sala ti donc ça ce n'est que titre ya pamba wana ba yina bon valeur na moti c'est ça attends mon amuki si il peut aux manquer mingi un jour il pas au cinéma ouais tu parles de la maîtrise et là aux ana ba konzela biso ba za chamboka peuple a souffrir déjà mutu na tongo jamais roula fuka même si biso na poto na lila maintenant mais tongo les gars to agi mais tant mutu vandi place mon na bote image na noy passion ba biloko to le la calcula bote on a biso na zongi na ndako ata moi pata ta sardine OK kita oyo o abeni richesse na mboka wana comment expliquer moko lokwa Brazzaville ya OK makambo olia kuna na kina na pasate mais makambo olia kuna vanda na Brazzaville moi li pas makambo olia ba basota to sota étape wana na Brazzaville basota étape wana siko comment expliquer na Congo moko munene bongo richesse à bongo des années mutu est-ce que richesse vraiment tout le monde a ya tina 2020 to yo la richesse la richesse tout le monde a monté et dit l'image pas diata ba ma diata na bien monté ma diata tina 2020 oyo 2021 ba tu ba le ma diata ba sola diata bote no sola diata siko ba so diata ba on faut ma diata pa bande ko botala ngo ba yebi made o ba kutana na muti parce que ngambala liboso na mona fufona na ganga eza de mundu au fait au moins ta machine là ba nika ba fufu ba fufu ko ya wana ba sangisi na ba o ba yiba ba batu wana atekeli ba mama o ba ya osomba na pokwa fufu wana ezalaka mwindu moko oye ba tese sangani na ba zelwe sangani isifika ka bana balia
sikoyo baoli yango na matembele ya tombola mbanga. Est-ce que vous voyez tombola mbanga? Tombola mbanga. Na Congo ya lolo chwami erota l'émission oyo. On a ébi ki ozala muté monene ya lolo chwami. Au mona ra boye ozika pesi atotinda takuni. Tombola mbanga ezali matembele ba dongoli yango nde basala matembele ka emilai bongo. Batia yango na nzumba boyi kama mafuta mbila boki na mungu. Skola ozoli yango ozotombola munoko po. Batu ba souffrir tokosa na raté soso moko lipapu moko bateki na kimbateki ikolo eke na kitambo libumu eke na monga fula mbasi manima eke na kingasa na suka kuna mais soso moko na o mo no obi na katiote na nunde musovani o meli pe na poto wa est-ce que via kino ko kamo nzamba sala biso grâce ko kamo na nzimité mais nzamba sala biso grâce en tout cas asala biso grâce pour mboka na au fait atozano o zana wa moyen na yo ezaka pasi ba soin ya malonga to mona ki karma pa sala ki nzembone awa bakangi na muta lobiki kaka vérité so tali ba image nzembona na moni esika afingi politicien kuna alobiki kaka makambu nyonso lobi na nzembona eza bon mais ça pesa ba farma poche bokangi poche. Bon, si vous présent il dit une image, vous avez un peu de concertation, vous avez un peu tout, un président Fati, azali na posa sur la couche de sa population. Na évité ce qui idée na bino ezani. Pour biso jusqu'à présent la diaspora, président Fati, masolobe bandara président Fati yo pour diaspora, biso pe na posa to loba. Attention de ke biso nyo sauter et senga ata ba représentant na biso que ba journaliste ba chroniqueur ba ndeko ba moni ba capable de Kinshasa. Qui débat ça peut ba proposition là bon siko selon idée nenge mokonzamboka Fati azui est-ce que ça m'a bien ou malamu idée ça malamu mais tant qu'on obi na média peut-être média diaspora peut-être bazati wa présenter kuna ko ba kina mutowate et le lobe clôture bazo clôture pe lelo non si dans déjà lelo mais ba lobi ba oza diaspora pe kende non mais diaspora ba politique parce que ya mokonzamboka pe na posa ça makambo na mais vous êtes confiné à comprendre pe que le bac aya so ga na Europa ko sala mo ako consulter de la diaspora et ça va bien donc ok c'est possible et ça non possible mais si go dans le confinement papa si go na mauvais temps donc mais bon ça il a bien avec si batnos tout le monde va chéguer tout le monde va musicien tout le monde batnos va qui na mais à part que tout le monde m'a dit Martin Fayulu, tout le monde était, tout le monde y pénalité, Kabila, tout le monde était, tout le monde y peut Moubaki. Il y a un mot pénal et ça, la score passe, n'a pas congolais. Pourquoi Bakete? Mais présent Fati, a bien si Batunos tout. On a autour Léona Kassanda, Biba, Oba, Yakite, donc c'est que Badine, on a un conti et l'on on va y aller à monter, n'importe quel endroit où on va y personne. Pour bien c'est bien si va tenir tout. Donc t'es dit personne le roquet na yo. Donc là on a pour le place on a comme on va prendre bison psycho que si pour moi na yo kaki que bison peut te roquender ba diaspora. On a continué tout l'année en routine d'habiller pour te quitter. Bref, comme on le dit que et si les lelo. Tout à l'heure la télévision hein. Bon c'est pas grave, ngai na ko baksaka kakuba lobby. Image pour la thé. Pour atteindre les lots, peut-être président Fati aux occasion à l'image peut-être même sur 3 ans après, 2 ans après, on peut tomber par hasard na dit nos images au tali biso pe na les lions de la presse. Donc là on a pour le bas biso peuple to c'est na biso petit peuple to c'est na biso et BDT. Tout à l'heure, on a ça qui mission à beauté image, na série à 3 biloko. Donc biso peuple, les tingai personnellement, na nous diamant noir, na aussi na kaka 3 biloko. Na baki si tu peux m'en composer important, comme 4. Et ça vraiment très simple. Et là on a liboso. Et ça non libumu. Si libumu nzala et yo ka na autorité. To mona bakuluna, to mona ba shege, to mona ba miyibi. Nous, dans le lobby, on a dit que ce sont mon collègue à gauche, il peut à droite.
donc eloko liboso eza na libomo bato balia bien si eloko mosusu ezali wana ezali bahôpital oyo tolobaki kama mpa ayembi awa bahôpital na biso eza vraiment na bacondition ya bien te eloko ya misato ezali ezaki baparent na biso bazokende misala me baza paye bien te donc futa bato bien soki ofuti bato bien bato balie bien bato babeli bake basoin médicaux ya bien ya 4 ezali éducation ya bana na biso parce que yango eza bafutur ya mboka na biso lelo bino nyonso boza wana na bapouvoir wana la majorité bokoli déjà faut poser la jeunesse oyo ya nsima eya koremplace bino mais soki botangisi biso te ngai kutu na komilongola soki botangisi bana na biso te banani bakoremplace tozolobaloba o barwandais bazobotela biso mboka mais soki biso tozotanga te tozala kaka na bapolémique moko ezanga mutuna makolo kiodo asali video na ye ya mutakis kuna ali bazwi yango bayo basoda bayokaka kiodo po basalaki video or makambo ya important ya kosala na mboka ezali ke makambo tozala kaka na babanalité bafutilité parce que toza na biso peuple moko limité donc ngai loko na kokosenga eza ke bato batanga bato balia bien basoins médicaux ezala ya bien bato ya misala bazwa basalaire na bango ya bien biloko wana en tout cas soki mpenda président Fati oresure ka biloko wana yo moko omona ke peuple akotika okimia po peuple eloko asengaka kaka yango wana obike bon ya maman très important quand olobi eloko moko ya fertilité kongolinga linga nayebi maman lifi napesi yango te azwi soki babenga wani bana bankoyi banani mwana nkoyane mwana nkoyi wabikio na bite mwana nkoyi so wabibenga niwa akangi ba photo biki ba panzi yango ameli suki mwana bibe ameli suki bango ba bibero soki otali ba jodi siko linga biloko apanzi yango ya tala ka kio ba sali video ne bimi na 16h pile na 16h05 congolais nyonso de yazwa oui donc video le chat mazui il azui puis tu l'en fous ba les jeunes millionnaires azui on va dire que nous yo zui des zalate de la mtosali et là on donc exactement na sens t mais bazo kate ba mama na biso mitukuna na beni bazo violer bango voilà so ba tindelo ka ba arrêtez le scénario répertoire au supprimer donc le message important to partager l'émission éducatif boy ba partager donc on doit se l'entendre yo za chroniquer na bi ko za na ba sortir nyoso ko ezaki te image ya kedu wana ezaki moko oui a préciser nga abi moko kanga jona ko kanga bi ngale bakamozo mo yebisa ngala ngala yebita abi yo za na moté effectivement pas ezaki na raison mais ngala yebaki na ka image ya moté bon nga déjà na sila songo na salango donc omona ezaki ba lioso o mo lifa ndo bisa biwero ba lioso ba lioso ya lo so mi mutomayele yeva totanga école primaire moko atoya to succéda donc biso tout ça là ba bien on to so ba ouais to succéda bango dans école primaire ya tanga na confirmité on a besoin le premier vient dans le so on se comprend sikoyo muto préciser ngai après ça habité te des des images donc des images habité yo za na hotel mais tant effectivement il a raison tant à epsi ka bona ça c'est idée na kota na téléphone ya na kota na téléphone ami yo ki na téléphone nga mawa ba image wana na efasa na lemba et quitter la biso le roi na mvula ko so mo siko congolais et le congolais na seconde so comprendre mais ça la émission éducative bato bakotala te nde tosola basujet mboka boye so monaka 20 vues 50 vues pour comme atteindre 1000 vues l'émission oyo c'est vous 500 partages mais yambaka mutu moko boye na pesa ka lokola exemple nani bona boye kotanga kombo yamba mutu wana ya koloba makambo ba gros donc yo moko to partager te o partager te ngole mat niveau pas ba okate longo ba parti ba remonter de la longo donc ça merci beaucoup pour le fin ngai on a bi makambo susu ya kolia ya torolia ngai naza mutu yo pe na salle d'émission makasi surtout ba analyse na poto mbato be chuka mbola pesi mbote si passeport nga ba to lobi naso te di ko sala émission pour le passeport na yamba yi ma conseil na nous là tout à l'heure chez côté image et puis passeport ça est le mouvement important mais ngai ouais pour nga na ki ponga na mona ma sala papi asala passeport des fois akenda bo simité ozo e besika no bandati passeport ko kita 100 €. Point de vue non
pour la mission de sport. Sport 100 €. Mais 100 €, c'est bonne affaire, papa. C'est bonne affaire. Bonne affaire parce que Talaka est aussi dans les 50 et na niveau à 100 €. En tout cas, c'est à féliciter. Ah oui. On a pensé que c'est à féliciter parce que sport na montana. En tout cas, ce qui m'a comme c'est comme na facilité ndingo na ba légèreté ndingo na ça bien makasi. Ouais, na check on peut la faire. Mais oui, des 50 € en Angola, parce qu'en Angola, 60 €, 90 balles, et ils offrent 70 balles. On se comprend. Mais parce que qui est na vie. La porte a toujours 19 €. Ouais, on est na vie, ah, mon Kozamboka, félicitations, et l'on parce qu'on s'allie parce que tout ça, il analyse belé. Les Congolais, il y a une divergence. Vous avez dit, non, on peut le on mais Congolais, au fin de l'année, on a mis au comportement congolais au final des congolais. À ça il faut continuer. C'est ça. En plus on est ça là on a passé ça. Moutoro zo film ka mutu boye ba ni de. Après ça il va faut continuer yoka. Ah, ces engrais dit 5 minutes. Ah, makamé wa linga lobi kuna. Mais pire peut-être ces engrais. À ça il faut compte. À ça il faut compte. Yeka d'ailleurs au final ba commentaire. Là beaucoup de la oh Dieu na ces engrais dit. Mais yeka na au final yo na ba commentaire. Oui, et ça la passe on a zappé na longola de kuna biso moko on est dans la communauté na longola na page na Facebook na tout et puis na bien sur les boutons mais surtout mon to se kana promettre mais na bi ke ye loka za mutalu kilanga ba problème nzela nanga alinga même surtout swana po na bima mtu mabe na karta mais congolais faut tout on a bena yebani so vous même film boye dans le pays mais c'est pas bien mais ça bien été au final tout le monde aussi na tout le monde a beauté auto film na tout beauté auto film na ba commentaire ga ba commenter commentaire so nga boye abali traiter mutu na impoli mutu na ni oh so film nga so ne eri mo discussion o film nga te ba biso ba o te yo o mi bomba na po compte ndoka ba nusu ba iba yo babilo ka bolanda te ba so fini mutu dawa ayo afigure na commentaire babilo ka bolanda ça il faut continuer non mais ça la finga ba oui ba nusu ba peta ba câble so ba fingira moni ka commentaire au moins yo mona ba ni ba les concentrer par rapport à ça l'émission nga boye amoni commentaire ba fingier en 4e émission ba li ko voilà ba ça ba non mais ça fait ça fait mal mais c'est pas dit c'est pas et jure hein elle va ko finga mususu muta bimiso liango au fait est-ce que ça pongi oui bagambo je dois tout là te disons le numéro mutu ko finga on a pas bien quoi mais toi mais c'est pas bien toi ça la boye que c'est pas non le comme vous savez vous avez ou bien t'es sur c'est pas non le comme mais bien au moins c'est le mususu passer toi tu vas parfaiter to okipe kosala eloko oyo omoni ke osala bien mais nzoka osala mabe oyebi na commentaire na yo ah maman nanu moni esika oyo osali mabe basalaka boye te bafingaka te bapesana conseil bopesana etoli bofingaka te toli esalaka motu amélioré nga parfois nazala mosusu nasala émission nayesi eloko moko boye ya mokuse peut-être position nango nga na vandeli moto mosusu ebetisi elibako mais ayeba yebiso omoni bongisa peta mo elateli eza fait bien apakisi bio un plus comme si yo moko osala ngo yebaki te keloko na osala et obetisa motu libako mais motu wana oyo aye na commentaire mais soki oye okomba moko kofinga motu mabe makasi po totika pomo totika na makambo oyo ezangazanga te tosala makambo oyo eza important toyela koloba omboka te soki oyokende oyokende na makambo pombo etambola mokonza mboka akomisa mboka na ye moko te franchement tochange totika motema mabe totika na bacomportement toza nango po mboka eke liboso bolingo eza te tant bolingo eza te rien ne marche au moins nasali bodi boye nasali bimaloko ya 3 émission 4 émission elamba moko mais moto oyeba te ke koesidaki onga na mopandisa yango analyse boye moso oyeba mais yo ndenge babodio ofia chapitre sikoyo tolanda su makambo wana te parce que tomema complexe na makambo wana parce que soki olanda
obi okosala okokutana 4 émissions na lamba moyo en compte bayebite kozaka lamba ndayebi kolataka na yo mais n'empêche soto bandi koyoka nde bato mabe ekotaka yango wana oui sikoyo vh apa akuta eloko wana akenda ngola boye kaka sono parce que ye akutela ntango avandi asala émission bajournaliste bayoki kosala émission aki na choix te vh azaka play mais bato bafinga ezaka bato poto bato bafinga bato na bacommentaire wana na ndito bato afrique majorité ezaka bato poto mabe vh ande mpozaka shosho ya répondaka mais ya chose bon so osali bon répondre ya répondaka ye bon ya so ayebi ya répondre bon sikoyo osala bon point ekutani asala émission bato baye sikoyo asala émission te bayebisa bato te elambelaka mosala émission ya asali émission mais sikoyo naona bakaki motu sikoyo ntango bakofinga ye wana alandaka pe te biloko mosu wana oso comprendre so azolanda pe te esala pe eloko te ata c'est ça moi sous ça d'abord on avait fait on fait César ngadi pe moi kutana fora oui César ça parce que pardon on sait l'émission nous on a dans ça moi direct on sait l'émission OK aux invité au salaire réalisation montage tout même sur 30 minutes il est évidemment on le mélange OK c'est montage mais ça le montage au luki sous monter si vous avez un moteur au film, et puis ça quand la personne fait César a raison, et puis ça quand ça ça dirait que vous je veux que sinon la clé pour avoir raison. Oui. Mais la bière, aux hommes ça sert. Aux hommes ma coso. Oui. Aux hommes la bière là yo. À mon tête là. Ah monsieur va vendre na mwanda ya vient biso jonga okula, abana nganda na mwakiro dona ah on a une chose. T'es long moment là on peut ça conseil et faut te comprendre là que congolais à ligne à distraction congolais moi si obi nga na mbaki ini kona mba mama moko boya combattant moko aleki abi pona nini edino na mbaki yo ya mesani wa ba musicien donc ye pona atete nga na éviter pourquoi ouais moi collaborer Comment collaborer on a évité à collaborer on collaborer il va collaborer qui passe sous tes la chose de photo le combattant mon tout n'est pas besoin chez qui biso ba autre comme ba rwandais série morobo yo ra wote qui collabore qui passe il suffit pas mon ara yo comme ba tout morobo ba lingité comme c'est ça congolais ndé mwana congolais a ofinga yo bozane ba massa meso amono yambi mutu boya bandi ofinga yo kaka na éviter peut-être ba mona ba musu mais la grand boule mutaleki mutaleki congolais ate mutaro da fait la souci au leka mutambo kana ça c'est mais sauf que ba musu ba linga ma welisa ba mona iba do yazo anga abi madanje busa ba zo ba wutu ba mona adimi mais ya linga malera dan yo on comprend non mon agrément c'est bien que yona c'est ça congolais belo na singa bolingo poser dit makambo sur le belo na Congo les aïka surtout concertation président de la République et puis na comportement de congolais pour la ngana monende président bien né batu azaya raison fayuka ayuka ba fia moko na moko parce que moko na yemo sur le ticket de pas kokate si tala na moi tala to kuma na mwanda se mona se maleli combien de temps asinga mbongo na yeba pesa kaidi tant fatia juillet après si mbongo makambe sili aloba sune ouais moi côté sous justice moi pepele net si na mon papa Gabriel Monki na mon bazon si lenda ko nae ils ont appelé bon na mon yo so famille Mobutu je passe na tala mo image bon na ebité so makambo ya solo ndako nae bazon ici justice faut dans bongo on se comprend justice na bango le monde amuda ko samba député ko samba na trafic de finance na ngolé za raté et ça ba era ba niveau ngo boui ngana mona na mbanza Congo bato ba yebi na nzetu des femmes muta immigration kanga général à côté mutu na ndenge mayuya yeah mais biso niveau général fou comme il a eu pour ça a fundier ils a prison trafic d'hommes ils a prison mais dans Congo trafic de influence si tout le monde attend pour le général à ce moment-là pas comme général si après pour la colère à mon roi comme colère moi il faut te le bah général sans je suis bah généraux sans fonction bazali pour exemple là te dit yo la disoni moi il faut te le moi comme on a niveau on a été mais justice en tout cas ça me semble single ils sont dans la faute bah c'est faute quel que soit ranaye moko il faut tambola la bongo si ozomona moko il faut tambola bongo en tout cas to ça te ka poto souhaiter moko e bongate moko bongate et ça va bien te da passer
pour la biso. Là où tu le vois la photo. Mais so mboka na bien donc Kinshasa batu ngala mona de so sika biso biso ba ko de ba 37 ans la poto to kila Kinshasa de et mo goza foot na biso do la pe condition ouais condition si obligation de ça na mboka mpaya usali comparaison na mboka oyo uti hôtel penda ki on vivre na mieux par rapport à mboka na kuna et si on va dans ka pas zali hein yo kasi ni na ngwana ngazo zo susi mage sokola na kikozo ake sala bo to boy te za pesa bodo uta mais miso comme mon musika liboso to ngina ba télévision ba kunki siko comme ba écran plat donc ba portable ya ndenge ya mama no ke poni wa ba moto là lorsque to comme ba placement ba téléphone c'est ça mais nzambe ya siko ko tala poza fati des années so on peut se 10 on peut se 10 combien on noter pour ça c'est difficile hein oh difficile dans des années non on a oui le niveau déjà passeport déjà comme il y a 100 euros mais ce que pour là quand on a passeport attends le passeport mais ils ont déjà un pas au ya sali saute moto babo yango saute moto je suis là normal saute moto là saute moto yango tu peux même passeport mais passeport mais moi na moto sur la bagami pas passeport saute moto on saute moto là non ba wenga na opeka sima non ngeza mama kulia na mama enseignement c'est ça so bona ngai saute moto il y a na osima mais le quoi c'est na nga mo ba sala ba manef mo bolia mbongo yango ba influence pour tala musala no mona jamais mukonza mboka moko yaka mbara mo wange tunga ça marate mais félicitations ko sa mboka boko pesa est fatigué ya libanais pourquoi comment on a complexe franchement bozana ba maçon bozana ba ingénieur mais boko benga muteli wa fatigué fabriqué na Congo wapi donc on est d'accord pour nini mo yema zaki no bongo pela ko tele fatigué mais on peut sa félicitation à mon compte aussi parce que avenir lengesa ngaga avenir lengesa na tala koko na makala koko na shamba na makala le soto ke ni makala wana soto ko to batila ki marman na bisio nzela wana mwana meke ko ke terminer ke na gamu ba dira bisio Congo so za les bongi donc félicitations à mon condamné ouais félicitations so ya bala to si on a fait ça si parce que passeport le plus cher quand même ah oui bon le bon c'est quoi ata bazi moto batu yo penser so ba tieka wana ba boya si et puis dans la politicien on te doit mon le bon centre moko boye nga selon ngai na mona ngati so yo tie moto na nazo linga ezana ka deux personnes trois personnes ba boya si Congolais c'est comme ça. Vous comprenez? Il faut changer la mentalité. Et là, on a dit mentalité, il faut changer. Qui me t'aime ma belle, il faut changer. Parce que souvent, on a quand on a dit l'image pour rien. On s'en est là, côté, à il y a des solo. Abo il n'a nous pour rien, ou il n'est pas dit moi pour rien. Mais ça va. Ça va passer belé. On a ça tout na on sala makambuti. Ça tout na ekola ko linga bande ko pe ko mikitisa. On a bien na mokili. Malgré ça, les arbres sont souvent beaux. Oui. Au cas où tu vois les membres comme mobile. Mais pour changer comportement. Oui, pour la peine pour la mobile. Et puis ce mot bien à te bah on a connaît Yankee mais qui me dit si bien. Vous comprenez? Moi ça la moi bien. C'est bon ici. Na éviter les kings Sozana Moelo Kobaksa, auto chité na biso na nga peut-être ko bakisa na ngote nga la senga bolingo tout ça na boye faut continuer parce que média oyo to banda ko kaluka aliseki mais lelo to ko moye bana tant nga sa média te di kutaki na azaki na nuko te dinga na kutana te dinga magana banzela mususu makamu mususu te dia yebi mais lelo pe te dia komi belo ko la biso tu comprends donc ça et puis so muninga azo ninga ko moloko la yo ko kanga maboko te fungula danger fungula réseau aider muninga po on sait jamais lobby lupemba ya mudu bakanga ngo peti des fois tika muninga sala shoka fulami ya fulama kaka nzambe ngosala kia fulama
ils ont dit que oh t'es comment les lino t'es fallait pas bima fallait pas boyer non maboko surtout tout ça na bande rebelle bah ça va nzela na bango même si tu continues kaka ba te dit ba ye ba nanou ba Gisèle ba Dembo vous comprenez donc tout va ba ye donc toujours yambaka donc les leçons na mpia ka so na pas nanou mais moi eloko emonana misu makasi docteur Kabila kuto koma président na mboka nesika bima kutoye ba te 18 ans président de la République donc muto zaka na courage ça makambo ya lingi respect na musana biso mais elo non c'est na ngane bolingo za mingi respect na batu to kutie yo yelelo ba moyo leki batu nyonso ba to edino image nani wali susu mais bazala bango c'est pas bien asila mais ata yo peut-être pour na yo asila mais ça ne sika mususu ba pesa ke ka respect wana et ata yo so ke sika wana bali ko kitisa ye ko to vanda ne ko to boelo te to ba di ngom na Kabila mais Congolais chance Congolais so sa no lo malamu ba yo choka kwa obi attention ils ont ba Congolais o ba flatter donc il a dit tamazo ya pa na yo kwa zelo ko za nkusa ku akimi bon si et ça va bien parce que c'est la famille donc ça va dire que faut donner la te dimo la photo benga te dimo la mona be kala le na kanyo sur na plateau ça linga plaisir à tout pas sur le seconde ça fait plaisir boki mangate hein Teddy t'es bomba presto le baron la les linges sales Teddy c'est-à-dire la TV bato bakola Teddy mo la sa complexe jaloux et puis mutu mo bote mapembe yango boni nzambe bazo fongola ba force merci vraiment ça m'a plaisir ezaki à l'improviste mais eloko yo édifier bandeko to lobité makambo so to lobi eza bien oyo moni ya malamu ozwi so pe to gafe bokomeli biso ka wana kofinga ndete ba suggestion so to zangi bokomeli biso to banozonga à chaque fois ça analyse na comme na suka na pesi mbote na président Alubonyoma na pesi mbote mon président na Lubumbashi mbote na ya CH to poto na ponto mbote na vient na Flavien Ubango Fobam service na pesi mbote na vient na Hussein Evan les combattants dans l'ombre merci na Bibi Chuluka na Kolumie na pesi mbote lisusu na yo mona imbatable Tchuba Mboma mbote lisusu na yo mona Matomina Chantal wana yana na nudi ya mano nzoto boya mbindo Chantal Matomina mbote no yango wana bamina nga Teddy Mola TV bamina nga Facebook na sepela ki na saki mbula en tout cas na mona efa bolinga nga mutu mo vaya boye plus de 1 million de commentaires donc c'est qui n'a aimé ya lolo so mi confier na peso mbote puis dans ces angadi qui voit toujours voilà te pesi bino merci bino ba o botala na biso na bandako ndenge confrère na nga Teddy Mola utoloba so to leze bino na maloba na biso awa vraiment toza bato toza parfaite boye boteta na commentaire so peut to bosana ki likambu ba kristo pe kana ba commentaire donc to sangana vraiment pour to tombola Congo wana ekende liboso eza effort na nga na bino ba o botala biso mutu moko musapi moko esokola kelingite donc ngaso na zangi yo bakiselinga côté moninga pa kozanga ngape na ko baksela yango nde esala ke Congo na biso comme fort et comme uni. Donc merci na Serge Makangu Sermac, merci à toi les grands mécanos na Kata Champigny, hein? Merci à toi, merci à Vieux Dasso les grands mécanos na Kata Champigny sur Marne, merci na Pichou Lanfouba le jeune millionnaire ba le exemple là-bas na Lemba, merci bien sur oyo bolingaka Nano Diamant Noir et merci na Vieux César Ngadi ya Lolo Chouami, merci la équipe technique nyonso sur ma caméra. Kitoko, merci c'est bon déjà. Kitoko, merci d'après si mbote na envoyé spécial du chef Massamba Ginwan. Mbote siko ali musala Kitoko. Merci na Valio de la presse nyonso. Valio de la presse nyonso. Donc voilà. On va vous dire on peut ça na mbote. Ah bon? Yo boy de mbote. Na pesika ga mon docteur Jean-Baptiste Tenga na docteur Gingombe na Félicite. Au PC étoile d'amour mbote te yo bon. Étoile d'amour. Na pesika Lyon nyonso mbote. Et à l'obaki de au PC mbote te. Nga me rappeler. Merci les lieux de la presse. Donc voilà. Et à nous revoir bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Edino,
yo oza fin moto aleki aza te oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki edino image elona osenga yo shikote bango edino image banza sango ya Congo